Coco Vita de London, na biko c'est Pelipe, na bika, mais apparemment, l'union au Kendelo à Luciana, na habité ce qui Coco, on appelle Coco Vita de London. Donc il pena Coco, hein? On appelle Coco Vita de London, donc na Coco Lumbu, donc y Masolo Kati, donc Obika moi non le temps Luciana au rappelé biso, est-ce que au conseil la biso est extrêmement bouillant. Il y a les méchants qui sont valorisés. Ah, il y a la Luciana. Où est-ce qu'il y a Gato Bivens? Quand il y a la Luciana, mais est-ce que ni n'yango réservé les bisous pour na minute bon. Muna yoyo, nze mwana muna yoyo bavukalo. Ah, vukalo. Tokena kenda na vela sa tokena détari. Faut comprendre alors trop batakala. Ah bon? Oh mon Dieu, on a nié mon mélange bango bamengo bavon leke. Lote satana révélation na change tanenga ko bondela. Na sengena bamengo koto ngaba imeblete. Kasi babenga ngamuketo ngapesa tatonga na kabela babola. Bango ya pesa ngalukelinga makamwe beleo. Fakika mu chocho ngere kidekate. Firkilango yo. Sarah Podio. Oui, binodika ndimi. Ngana lingi, nzele nanga. Kome no. Gotia mudia tabude. Hazara kinde isara kore alfa ntumbu. Papa muleki ko chikata zapata bal na rompoete o misenga ta olivela mer. Savela. Grave. Oh no. Makala na ele tata ko ya wana la ngoli pili ya bolingo ike ngwenye. Nalona kiona motema sirile kina. Mbome komeli nango na lotero kile 4 kei. Ngana lingi de minyengi fe mo bizu. Bezama sala shidate Patrick Ntiama. Shalou wakume abomba matala mapopwa miani ya shulkaga. Alelilelele. Mon père m'avait prodigué du conseil que les bons divins son âme n'était précipitée pas doucement dans la vie comme la tortue. Dans la ville on t'aima doucement comme elle est pour la yo. Hey. Tenez les péchés, tenez les roues. Pour déraciner tout ce qui est comme un blocage. Un bâton dans les roues, comme un blocage. T'as la bâton dans les roues, oh là là. Wow, Marcela Foura. Wow, Mayele Masilinga Yimwana Motoli, Bossa de chemin. Zalani Nganalanda, Pona Meretouve, Ngaye. Chaque bonsoir. Makambo yango kotushe motema bichuma tungala la flage minga na lilieta ozunga mawa yo ya nzoto ekokondi na mawelele furawe na lilieta boyo takolela na ngaye mal tantu asalaki andi mangetu kwa babibana ni chief na tindi Flavien Ngimbie pa ya wara yebisa ye mai Nenge na konyo komale yawo na poyo Bele la wili shu Eli wabafe Fati kamunga Mi Sarah Compa Star Podio. Adieu Tété ma bilama Les jours que tu me verras Adieu Yebo ngaya wa mote ma pasi Si api chumandongala na mi momeye Nala bela ki sera malwanda yebisa Nyanyasi Jose muteba lili kia mwangana PDG chez la Landre Mbakanga kinga minyolalo na maboko Mbabeta kinga fimbo neti mwana nyota Binemi na ba kamarade bayanga niye
bayebaki te motena étoile na ye isebonga ebembo na mokili ezali wate likenge poki tokoluta yo José Mukeba poki tokoluta ma pétrole comme CV12 faki mukamuwa yuyu tonto bisima lobi na ngai ye napesa mosolo motena bala o mama pacho panda je fotometenge na buya makambo chocho mapuya José Kamuama mwana lele Usa pachani. Non, ça promotion. Voilà, grand chanteur fait la biso. Toke. Digala Costa moni makambo lukie. Oh lukie parfum libéré. Oh ya lukie tena mamisie. Oh yanga mobembo Michael Ponier. Sosi elekakinga na mobemba yango nakoma kolelela deshimongo mbengo oyanga mobembo kikalungwa moto oyanga mobembo Jojo Dembwa Gisende Obike Botes TV batala yango partout na monde Chana muneneti Romeo Bisalinga Bwena Kisapin. Là le Kisapin dia. LPM. Jackie Moussamba. Faut pas ça comme on a bango. Ça le peut à côté riba pompe. Ezoya donc au munangana lobabo muni ba découvrir partout dans le monde entier. Des balando penabo. Mutu mo pena joa découvrir. Obika Lucien ye. Ah merci. Yango Mami Coco il est toujours ces jeunes là il est talentueux pourquoi pas que pas Wera pourquoi pas que pas nani hein Mami Coco parfait d'hiver il yo tungisa nga fort pour na parfait d'hiver mais parfait d'hiver ce que lelo bat ba découvrir avec parfait d'hiver ça la scoborna akoki pena nyo surtout parfait bon moi ni mukonyo se kokaka mukolo bota me kokaka mukolo anniversaire kokaka mukolo kufe kokaka mukonyo se kokaka nango mais mukolo ngonde ce ko kinderanti. Vous comprenez la réponse à il est la coste. OK, réponse à parfait d'hiver, mais connaît ce kokaka. Pour yesu pe babake de kuluzu pour ngongane. Mukolo pa yesali. Donc mukonyo ce kokaka. Mais quand on parle de parfait d'hiver, to babelaka groupe d'idées la coste. Ça te fait quoi? Ça te fait au santakane impulsion nini aux alarana? Non, ça me fait du bien. Obi le fait d'être considéré habite le moment munene rondi maté. Le fait seulement d'être considéré, d'abord considéré yo. Quand un orchestre même libanda, même la bateau bazara, au batala biso, la musique, considération on a netinge sala nga bien. Bino basit yango ya lo yenge kaka boyaka boyamba parfait d'hiver toujours des polémiques. L'émission c'est ça, une émission spéciale. On est là pour découvrir les œuvres de nos artistes et donc aujourd'hui pour recevoir parfait d'hiver à interpréter les bino boyoki. Émission ya lelo ezaka réservé pour nakaka yembande. Yembande question mukende ko yembebele donc et puis ça joue parce que tout le monde en parle de Botes TV donc nabi que Franck Mbale sikoza na Paris nabi que coordonnateur nabi so VPM nabi que Noël Tantozanga a bilamba ko tokolo belango te po le big manager Ado Panzu mona mfumukimba ngwaza déjà donc na Koko Lumbu hein émission nulle part ailleurs vous allez découvrir donc ezaka Noël tant tout est LPO distaté les longs on a accompagné une équipe complète tu en as LPM tu en as Badiana Matos donc rien à dire rien à commenter donc on n'a pas besoin de polémique parce que polémique bon mais makaba futilité il y en a les tombes à mon côté babi inspiration y a Luciana ici aujourd'hui c'est spécial découvrons les œuvres de nos artistes Nanzembo na gofinga karate potolemi pe gofinga ngamona na yi makambo soki nalobi nalobaka ye ngai na ye makambo ye soki nalobi nalobaka to ntango mwinde ezalaki te inspiration ezalaki na cerveau te ekoti bokomi konaona Sichel isolo ya lelo nzoto ya zia mama avina nga Luciana luzingu ya mono ya mikakatano nakamono yo mwana nzela pietola vinanga ya lomekai botika bana ba mikaye
Randi Mangituku. Et le chief de Yene Moko. Ezalaka soki nalati nabimi omuya na miso ya bato bakomisanga soki napesi bango ndema okongo bakomi kososanga na radio trottoir. Oh Aziza, oh Aziza, mokili bapesa maso epimela ye chance ya kozwa la paix du cœur etika ye ekomba eyebi kutu te na pasi ya kobota ye jaki ye musamba ora Laetitia pindi ye Laetitia mokili bapesa maso epimela ye chance ya kozwa la paix du cœur etika ye ekomba nayebi kutu te na pasi ya kobota mama ye Sarah Kompa. Tina nini ngana lela la vie, tina nini ngana una masaki ya mokili jaki, masaki ya mokili naleli nako lela mama, naleli nako lela Laetitia epindi Marcelanda ya ngana sambwe avec la grand chanteur. Donc, sur Hollande, le logo, il y a petit némo dans la Kini, na Congo. Fanatique, na numéro 00 quoi. La ligne est trop, na yoga est trop, donc on a évité quoi. Ça continue aussi la seconde, on a fait la seconde. Papa Wemba. T'es moi, t'es bête sur le look, voilà. Et Paulo. Soki lelo yo keye. Diana Lusa coupé. Nanyaka bokola elanga tolona soki lelo yo gaze nanyako batela falalora ya bolingo nanyako batela elanga tolona randie nanyako bokola foye mwana yo tobota motema nango mimie nini na kosala soki na esangi yaka mokili sede sade natikali monzemba nakobima na nanye nanyako batela noe elanga tolo na romeo nanyako batela mama mwana oyo tobotanga na yo awa yokeye Francine Mikoko motema nanga sumbalia fulolongo ifaniye motema nanga sumbalia fulolongo yebolingo awa yokeye TV zalaka tango bike anga bato pe bakotala biso ba Noël minute ayembi bien ouais TV za tango donc kuna Romeo bis bazo salanga de asini mais tozo continuer to citer to na bike ba permettre nga Denis Bouene bisiko le chief Denis Bouene yimutalamba lambaka le grand réalisateur ya mboko na bike to continuer wana babe. On n'interrompt pas les chefs, donc tu continues à mouquer, donc c'est que parfait d'hiver. Ce que tu tires, parce qu'aujourd'hui, et ça les matin nulle part ailleurs, on a beau tester, mission moyaka, mais tout n'a mouqué. Ah ouais, conception. Conception. Les alaka caméra mogo, libo, attends, bah aussi ma micro en côté. Ce qu'on a vu n'appelle ça mon coup. Ce qu'on a vu n'appelle ça mon coup. Pardon, on a effacé qui n'a foutu la gombongo. Donc on a appelé moi un institut faculté de de l'information et de la communication ainsi ouais. Donc to lingi kaka, tout ça la moi différence parce que bah oui beto il faut toujours différence. Après ngeye mon peut tout na bampangi donc de Congo donc nous devons toujours amener une différence na marambutu. Na soana venanga fanfa mubenga na boakata prof nanga ya atangisanga télévision. Ah Noël, tout ce que tu fais là,
tu savais, il faut amener la différence. Non, non, je lui ai répondu, c'est sinon, mon prof, je suis avec les big managers Ado Panzu, moi dans Fumukimbango, donc on a vraiment cherché à faire une grande différence. Il y a un gros peu parce que Michou et Sarah mais n'est pas fait d'hiver, il y a polémique. Non, non, moi je suis là pour polémique. Est-ce que vous battez à Noël Tat? So talinga te na chili ba otalanga. On est là bateau ba sûr na bangote. C'est-à-dire on la fona finga bateau, on ni po bateau même pas. OK, est-ce que parfait d'hiver ngana o chope na défi. Na luga mission moko boye. Il est pas un star à podium nae. Pour star à podium peu mutu, félicitations mon cher ami. Mutu to bêtier boye. To reçoit peine je me suis promis sur ma polémique wana site. Polémique est la passable. Faut utiliser les mots parce que les concepts, les mots là c'est polémique. Ça nous amène pendant de vous obérer tout qu'on sort de polémique, c'est-à-dire polémique. Donc il faut tout m'appeler jour moi randi mangi tout quoi. Au mobile jour na peine la peine que non parfait divers retourne à mutunae star à podium. Bango pe kuna ba yepe parce que faut mettre ande yembande. Kuto uchande podium po monde ya podium. Ubini pe. Parfait divers miso mina suka mais to biko koke na mabanga na yo wane kozanga te. Mais tungo sala biso kaka. Na respect ya na respect ya réalisation pe. Na respect pe ya réalisation ngo beta kaka Deschamps ya bato ba inspiranga na singo penze momoko ya wera. Après toke na nzembo mususu ya wera sont les igwe de la foi wana ndoye. Ya wera après o wana skoke na biso skona nzembo ya obi vie kotite dans sa boss. On a fait la bisoko on a musique après les quadra parce que comme chanson de bande tendez ne comprendre petit. En tout cas mituna yanga ba réponse ya donc bien bolinga te ba tuna bino c'est ça le problème. Donc c'est-à-dire valoriser les gangiama na hein les monuments aussi atana o annexé pe katana vie JBP. Papangina munu mebuya munu samuna mbongo. Papangina munu mebuya munu samuna mbongo. Samuna mbongo dibala mepesa kange maulu. Amunu keyulange kibangwema. Eltato ningabu. Ogisi na yo nabutu vivi manara kolela yo. Ngali yo nakini ngala kutu c'est pas problème. Chérie osalaka wanga pona sepela kama. Nasambela kanzambe pona randi ndaya. Abi yana lusa. Tole kasko nani tole kasko. Yana zifte yana. Hein? Ça on les appelle. Et bete no kaka. Alors yana lusa. Mambolu kila noelo. Yeah, ngana wasana ngai. Ngana memande ngambo mpona mbala. Baninga pe bakeleke mabala bunganya. Oya ngai mboka mobimba tomboka na maloba. Stefani na motema. Yeah, ngana wasana ngana wele. Ngana na nina ngai. Ngana memande ngambo mpona bala. Baninga pe bakeleke mabala bunganya. Oya ngai mboka mobimba tomboka na maloba. Stefani na motema. Kasha dia bena so babi. Toke bena so muku. Olanda ngawa. Leonardo da Vinci la muka. Au salela ye portrait grandeur nature. Ndengo sala ya chanko sosi na ye. Batiana baron point surtout na victoire. Bakoma madame ya dambombole. Bato baye bake ya sa occupé. Pardon. Chani soki au voyage brusquement. C'est l'aéroport plein de pattes rouges. Na koko rompre mon kumbi ambulance. Bon comprendre ezaka improvisation yo parfait d'hiver. Ce qu'on parfait d'hiver na bi ke fona pesa pe star na tuna ta question moko permettre une réalisation. Star à podium commémoriser ba biloko ba biloko ba vino ba beta. Parce que aujourd'hui bano ba obimalelo na musique permets-moi pour ce terme là bano ba obimalelo na musique ba titi. Pourquoi humilité wana? Bon babi komi ki tetombola ka komi ki sabeli tombola ngai nazaka na chef na parfum d'hiver po na gasa chef na nga no ka ba bato balobaka ya bien po na ye na nzela na quartier partout oya zakati pa nga nazaka tina bitifuna landaka mutu po lobi na nga pesa kitoko. Donc komi ki tande tombola nga na yoka kaka de tout wa beti bien na yoki abeti mabe
mais lelo lobi ke chief no asepela ozaza pembeni lobi tango akolinga longwa na ye ndenge masa na ngai Blaise créateur à longwa alaki pe pire ya moto parfait d'hiver mais lelo comment on appelle pour faux vieux te via mutu eza pa na ye mo mutu donc mutu ngo sa via bi oyo sa donc kolonga chief na parfait d'hiver pa na nga etalinga te déjà vie na ye ponga na ko kuta déjà pa ya wuti na pa ya komi longa na ebite oyo te witanga no kuta na yo donc olongwa na ye donc eza vie na ye wa bien quand même au témoigner ba bien na ye olizela ta kufa te na tangu to ana te o eza bien pa na nga ba bien et tout na ye bien ah donc so skoyo na bika yo na bika Michel Mika c'est pas du Moïse tout puissant boaka 3 personnes pour talaka ouais nga na pesa bena mbote mingi na BBC Bibiche Molela yaka na brésilien moi so présenté ba congolais na Brésil ba mbote bena bo sentir tout puissant Michel Mika c'est pas du Moïse babi ya tout biso to ara ki tokos na ndenge ya chaîne quoi na bosani TV na nga JC Kanu les mystérieux JC Kanu les mystérieux en Australie bambote belé bancaire ilumbe 75 chauffeur mbote belé na bosani TV na nga gela okanga jogo ye pe to ane parler mort venir mort mabeta na Gabon gela okanga pe na kangi Gabon mamba jogo gela okanga petino yo star podium nga na ara na podium star podium azala ara na podium ne chef na parfait d'hiver za ara na podium biso retour podium merci beaucoup star à podium maloba chief ya pa na yo moi quelques bateaux boaka mais nabi que le playboy de Paris Papi Mukonde hein motema ya mama Nancy buluka donc ba osinalinga oh là là avant na banda marambo na osenga pena Laetitia nazo tsaboye ba Romeo na ba Christian vraiment pardon pour er marambo ya yango comme la liste ba var ba dazo la mikili partout na mokili mobimba quoi pour permettre nga koto ciseaux soki ezala botsanga ta na kati mais koto na botika esala bien la pesi na mbote na directeur privé oyanga donc Michael Pondi H3 donc ndeko Isaac Nkisi na de Kinkisi donc na pesi mbote na Français Weta papa Chansard na Espagne le boss Espagne donc congolais moko za na mbongo le ka ba congolais tout ba en Espagne na pesi mbote Francine Mikoko ye rattache à mais aussi nyoba comme camarade na ye donc Francine Mikoko ya patu konga na pesi mbote na Guillaume Okito de Genève mutambo moi bimi na Suisse na pesi mbote trop donc to la musa bien grand frère na Zemerlin del Rama masa nga dadinga le célèbre na Luanda tara na Noël tant tout nene mdene psagio koloba mukie ko sa de belé Zemerlin del Rama ko sa de tumpi to ko se découvrir ah mais oui ko sa de tumpi masa nga niveau États-Unis na pesi mbote donc puis Marcela Foura na ko bossa na titala équipe donc Randy Mangituka faut na ko na bino bote civil Marcela Nda ya Foura Jackie Moussouamba, Diane Lusaku, Laetitia Pindi, donc Christian Pindi et puis Romeo Bis, donc merci. Boté Civi, Dedi Mbouene. Et puis Panzu Nani, le big manager. Ado Panzu. Fuma Congo. Alors, yo soki babit munamta zonga pa na bango to zonga nzela moko. Donc mbote na yo et puis na batutu au bolinga parfum d'hiver qui a vu le fils, a vu le père, l'image valable de Didier Lacoste yeyo. Donc elle fait qu'ici la bossa était maman na Del Kasongo ba tout bolinga parfum d'hiver ba serre toi kitoko. Donc ngayo kwa so permettre ta suka kaka. Ouais, ko beta mana des annonces na bika suka ko ya. Ngai na ke ko moni et ça l'a passé à moi boye comme on a musique na biso et comme kita là ça engage que moi aujourd'hui ça m'a fait du bien à mon ba vie Kalouji le ferego là azongisi ba Kalouji pour batu bakanisa ba Kalouji ba kofi on a besoin de gens oyoba se soutenir hein soudé bomoni a parfait d'hiver ayembinze mamutunyo sans polémique parce que azane motoyo aligné musique congolaise et liboso émission oyo so bo sepeli en tout cas ntenako des anako clôturer te sans potana pesa mbotena docteur Kapouai hein docteur Kapouai na Regina na mboka Canada donc Monique Mukazi na Toronto moi si kitoko elle periodiste yo luka kiyo mama Denise Kumbu na mboka Allemagne hein commanda Kasongo masolo to beteka VIP na bika kitoko hein oyo Marcelanda ba c'est du lourd hein c'est du lourd vraiment donc c'est du lourd hein maman Denise Kumbo apporte nonga la bisuko zali et Claude Mbondo na mboka Genève na Suisse Claude Mbondo solo la te le banango hein mutu nanga Patricia Bububoka tu solol on te solol donc soko solo li to solo donc solo la na kepe ko pesa mbote bongo hein na Eric Tinunu Cointro donc yo yebi Eric Tinunu Cointro na mboka Chili émission yango sala kabola yo na yebi ke kuna non commettre benz mbuku mutamande fois pembe suki ya pembe ngapena na ngo soki misatu mais babi toujours sagesse ezala kana kepe ko pesa mbote bongo ye le playboy de Paris Papi Mukonde
motema ya maman Nancy Buluka bébé ayana za déjà wana donc esengweza okati na ngai et naki opesa mbote pe na mon président Jean-Claude Kande yo yebi Noël Tanto elle périodiste malgré nouvelle version mais Noël Tanto yeyo azali et bongo na sukisi na Lorenzo Kibanda et naki pe kopesa mbote lui c'est mon président Eddie Disweme hein masolo avait pesa maman Élisée Disweme Mpilu Bamboke ezali donc le big manager Ado Panzo mfuma Kongo mwana mfumu Kimbango elle périodiste ayo donc et ceux qui bo sepela ko mona ngabo pesa merci na bato ba yaki na sima réalisation na kebongo na Romeo Bis Christian Pindi Laetitia Pindi LPM hein bango pena basali na Romeo na Denis Bwene bango pena basali émission eleka kitoko donc na ebike beaucoup découvrir bango quant à moi c'était une nouvelle version tokomemela bino kama mambo kitoko boko yemba question muke sans polémique ciao totike bino parfait d'hiver na banzaki takanu na ngala ya Mikaele Pondi lisumu nini Romeo na Beritenza et pourtant to la panaka na banganga Nzambe to sinyaka contrat na biso ya bandimi komi nyomelaka na melaka lopeto lataki ngana lataki epa ya papa Kimbangu na nkamba tokendaka osera wera soni tobinaki boni lelo kokimanga pamba ndenge olingalinga ndenge mpe naza na ngai noela koma yeye tantue ema medikama na ngai nana lutula lingio boyanga bisi bote seti vraiment bakimanga bisi Mikaele Pondi maya boyanga sasa lela katongo tongo ngazingala le 20 wa signala ngake alipatu malinga boyanga amedi kuma chano étoile chez Mikaele tout ça